Bana mai mbote na bino, mbote bandeko na biso nyonso, mbote na bino. Na ye kosala analyse te. Lelo toza na émission moko na Papigel, tozo mwa mopepe libanda pembene bale ndenge na lakai bino. Kala mingi te entre 11h 12h bolanda live moko ya des analystes. Ba kosala bino live moko en direct. Na gansi na live o miso na ngai komi nini o komi kebwe na zo comprendre so miso a côté. Miso ko moko maro wa chinois. Mais na o mona na ngai. Miso ko mikie na o comprendre te. Boliga mbuteza ka miso. Loko ezo mona na ngo problème ya na ngo te. E ko minene ko mike so ezo mona na ngo bien. Mais si ko ezo mona na ngo bien problème ya te. Problème o ye miso mabe miso ya mabe te e mona nde. Miso e mona ka te eza miso te. Ko za na ngo bleu, rouge, vert. So ezo mona problème eza te. Miso e mona nde. Loko na o mona na nga problème ya te. Toleka. Chilombo ake na Abidjan na Côte d'Ivoire na mboka bandeko bapaya. Soki pe kanda ngo alinga yo no kosilisela ngo ba congolais kuna, je n'ai pas vraiment compris. Le kanisa Chilombo ezalaki nini? Tanga ke kuna ake ko sabola. Donc ko sabola. Boyebi ko sabola. Donc ko dévoiler certains secrets. Ko panza nteke ake ko sabola FARDC ba soda na biso baza ko kufa na est na comploter na ye moko Chilombo ake ko finga ba enseignant na biso alobi oui j'arrive alobi ki baza na bonne base te ya ko transmettre savoir na bango na ba élèves. Donc, ba enseignant na biso, baza na ba bonne base te, baza na mayele te ya kopesa na ba élève. Ba soda na biso, bazo sale loko moko te na est. Ba soda wana ya FARDC, ba uti ko kanga. Ba Rwandais. Oh, oui. Papa, je pars au foot. Tu pars avec qui? Cédric. Il est là? Oui. Vas-y. Alobi nini alobi baebiseke balobi basoda oyo bomonaka oyo bazoya ko boma ba congolais sont des Rwandais. Mzee Laurent Désiré Kabila loba il n'y a pas de rebelles, ce sont des Rwandais. Mzee Laurent Désiré Kabila à l'époque na 99 avant sa mort bakangaka groupe ya ba Rwandais ba lakisi bango na njili nani yango ayebi yango te. Allez. Oui. Mais qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Ah oui, il est parti au foot. Ozomon. Donc bakangi ba soda oyo bazoboma batu na est. Balobi ke ba soda oyo bazali ba soldat ya armée rwandaise. Lobi nango porte-parole ya gouvernement ya Chilombo aye ko démentir alobi non ce sont pas des Rwandais mais na intérêt ni bo porter Rwanda pour plainte ce qui Chilombo vraiment za mobali aza ko se prétendre ko za la président monene pour ani na porter ki Rwanda plainte te mais non moi j'ai ko le kalobi non bazaki ba Rwandais te e baza ba terroriste makama ba terroriste wane bana depuis mende. Or que qui plan moko déjà babana ko préparer ba coach ba terroriste na Congo mais ba soda wana ce ne sont pas des terroristes. Bon na go benga ba mpeka ba terroriste parce que moto déjà zoya pona ko piller na ko boma. Ba vrai terroriste ba ka ko yiba te. Un vrai terroriste aya ka bomi na yika ka kei. Monsieur ekomi ko yiba ekomi le sous terrorisme te ekomi crime contre l'humanité parce que yo yibi biloko ya bato. Obomi susu bato yango ezali crime contre l'humanité. Mais ye Chilombo akondana nanu Rwanda te. Azobenga président rwandais moninga malamu. Na yebaka te moninga ngo ya nini. Batangana ye po depuis kaka babalisa ye mwana mwasi wana ya rwandaise Nyakeru. Akoma komona Rwanda lokola mbujimai na ye. Chilombo koma komona Rwanda ko lokola mbujimai na ye. Na mboka ni kutu kuna kabe ya kamwanga. Mboka tata na ye.
courant kutu bayebi kombo courant kutu na Chiluba ezalaka te. Courant ezalaka na français courant. Orge na lingala kutu courant ezali. Donc l'Équateur kutu courant réalité. Donc ye nenga zawana Rwanda koma na ngombujima ina ye. Na mwasi ne bapesa ye ya rwandaise abotela biso pe mwana te. To benge première dame te. Première dame ezali Gisèle Mpela. Oyo bavandi na Chilombo na pasi. Mwana mwasi abataso ke noko sukulaka ba koko kuna na ba homme de vieillard. Pona koluka mbongo akolambela Chilombo semul kosombela ye bouteille ya vin. Mwana mwasi wana nyokwa mina via Chilombo. Kopesa Chilombo ba argent de poche. Et lelo Chilombo akamati a tourner le dos. Omona bazo boaka mwana mwasi mama première dame na bisoko Gisèle Mpela bazo boake na mutuka bilambe zo katana libele zo bima libanda balobi asali nini o bazo refoule ye. Oh. Asali nini o bazo refoule ye kaka. Mais loko wana ezaki choquant. Loko azana mbendre elobela na ngoye loko mokote babiloko aboye pena ko mona ngo o no benga na mutu na mboka. Yo Chilombo vana na Belgique des années si benga na o modèle wana bazo boako na mutuka. Obunda bitumba moko awa na Bruxelles awa na Zaventen. Pona ko défendre père na yo. Père na yo alinga zonga Kinshasa na passeport elala expiré. Passeport expiré. Ba ebisi ege ifo azwa tenalier akotikala ko voyager te soka ina tenalier te. Mais obundisa ba soldat belge, ba policier belge na aéroport Chilombo. Bosani. Ba image yali. Ouva na Bruxelles wana ndenge batu nyonso bavanda na Bruxelles 34 ans. 34 ans. 34 ans ya vie ya mutu mobimba. Ti okomi tata mobimba 55 ans. Ouva do oke na Bruxelles na âge à 17 ans. Or que na parcours na biso ba congolais moi na 17 ans oza na diplôme d'état te. Parce que au banda école primaire na 6 ans ezali obligatoire na 5 ans inscription ya la gâté. Na 5 ans inscription ya la gâté. Au banda école primaire na yo na 6 ans. Lokola mwana nyonso. Donc na 12 ans OK na cycle d'orientation o to bengaka CO. Na 18 ans de ko présenter baccalauréat na yo o biso to bengaka examen d'état. Si yo Chilombo na 17 ans déjà tu te retrouves na Bruxelles. C'est ko kenda ino classité et puis OK fanda wapi pa ya tata mwasi. Mais je me pose la question na likamboyo. Famille baluba balongola mwana ya mobali na kati ya famille wazokola. Baki ndoko tinda ya vanda pa ya ndeko. C'est que mwana wana y a un souci. Malédiction ya Lumumba elanda Chilombo Tshisekedi wa Mulumba tina ba génération ya bana na ina ba koko na ye. Malédiction yo kasi ko sacrifier muto aza innocent lokola Lumumba wana sacrifice o bosala ka ye. Mais malédiction ezolanda. Malédiction ezolanda. Bino kasi Chilombo lo ni azoluka. Chilombo n'a jamais travaillé dans sa vie et il travaillera même pas pour le Congo. Oubliez. Soyez beau PC sous deuxième mandat, vous allez pleurer, ma-miso et gobima makila, et gobima bino na isiga ma-miso. Vous allez pleurer, c'est un vagabond. Azo mérité même que vous avez beaucoup de ya commune angélité, Chilombo. Bo tcheye na ba jeune intellectuel ou kaka ya njeli. Ba battre campagne pona ba bima, ba burgomestre Chilombo gobima te, c'est impossible. Bon nini mutanengo na boge sale président de la République. Obi Congo wana ezo salaka ba bête moko boy ba président de la République bozulu kwa mutu kwa kanambe. Mutu ndengo wana bosala e président. Mutu lokola Kabila. Obi mo ba mindele batala ka biso ba mona on dirait il y a un problème na mito na biso hein. Il y a vraiment un sérieux problème na mito na biso. Mutu lokola Kabila bosala e président. Boyko baksali susu Chilombo président. Et Bolingo Baksaliso sur Jean-Pierre Bemba, to Faïlo, to Mouzitou, to Katumbi, président. Mais vous êtes malade. Et vous comprenez là au Mogote. Vous devez Faïlo, to Bemba, Baoza, président Mbogawana.
Vous ne comprenez rien. Mboka wana mérité makamba minene. Ces gens-là ne valent rien. Bazana bango batouté. Ce sont des pourvoyeurs, des opportunistes. Ce ne sont pas des gens où projet ni yango failli ici à établir ça boye pour na Congo. Projet ni au projet mo ego ningisa. Ningisi batu. Batu ba sentir vibration ya projet. Projet ni au failli ça sala to Bemba. Bola na campagne électorale ya Jean-Pierre Bemba na 2006. Bo voter ngai nazali mwana mboka mais exhibe-nous ton projet. Tandela biso projet, il n'avait même pas un projet. Et quelqu'un qui a passé 10 ans d'emprisonnement, Namboka ba paya pona ba crime contre l'humanité, et Bolinga comme soki ministre, mais comment sont des Congolais, moi je comprends pas. Makambo ya Chilombo, il faut être ya ba Congolais. Vous ne pouvez plus ramasser n'importe qui à comme président de la République. Vous avez des gens qu'il faut à la place de ces gens-là. Bato yo bakoki ko konza Congo bazali. Bazali des éminents professeurs bazali bakota kakuto makamba professeurs ya politique ité. De grands médecins congolais, des gens comme des docteurs Mukwege. Bato bakoki ko kamba mboka bango wana. Bozo kamataka ba nyampul moko boyibo pesa ka bango ngwende ya mboka. Tala nenge bakomi ba jouisseur. Chilombo devient de plus en plus jouisseur avec sa femme jouisseuse. Akoyana Hermès na Paris, elle est toujours chaque week-end là à Paris. Chaque petit barobenga biso non première dame ya Congo ya kia wana na boutique au sala ba course. Nzambe na ngai. Na bisika ba course wana muto anyoko maki roza la ta Zizel po boyiba na bino kaka. Mais muto alinga sala ba course na Hermès, ingoza la Zizel a botela biso bana. Yo ni akero botel no biso bana te. Suko profit yango yo zo profiter. Na système moko boye. Oh mais on comprend pas. Oh, oye okuta mobali na mwasi na ye osali eforo comme première dame na makasi muto abalisa Chilombo mwana mwasi wana ezali Vital Kamerhe na lobaka ngo millions de fois muto abima parrain ya Chilombo Sami Badibanga il est vivant batinda na Katanga pour na récompense mais azalaki na ba crime belé économique asalaki na kati ya Sénat yena tambwe mwamba mais chwa makambu pa progrès de la République kanga monoko na yo alongoli Sami Badibanga na Kinshasa tindi na Katanga ake vandise na Jekamine ti lelo boye ba makambo botuna raté Sami Badibanga o alobaki ki lui ou rien azala vice-président ya Sénat et suka wapi et ben plus de 3 millions de dollars américains yena tambwe mwamba kyo na kati ya Sénat wana ni tambwe mwamba ni Sami Badibanga balandela mutu moko te pona nini Sami Badibanga azalaki parrain ya Chilombo na Londres na ambassade ya Rwanda tangu bagene ko bala ni akero muto ya sala ba démarche wana po Chilombo abala mwana mwasi wana c'est Vital Kamerhe et puis Vital Kamerhe a dit à Chilombo que ma solo ya minene zo solo mana kingakati il faut épouser une Rwandaise pour na ko bongisa nzela na yo. Et Chilombo alobi, mais moi je suis déjà marié. Abino, il faut avoir une deuxième femme rwandaise. Nazana mwana mwasi moko boye. Yo kanga munoko, nga mona osayelo makamunioso. Et je sais pas comment Vital Kamerhe a fait pour la rencontre ya Chilombo na Niakero. Mais Niakero c'est une mère des enfants. Aza déjà épuisé, c'est à bota bana bakola. Azaki na mobali moko boye, c'est à bota Niakero azana bana. Mais moi c'est à bota déjà ma bote ici là. Et là on y a opesa pa Chilombo. Là pour mon côté, mais Chilombo azaki na moi jeune fille, une fille de 36 ans. Gisèle Mpelazana nous na moto na nzoto. Ba Rwandais balobi non. Yete tche musika. O mona ndenge ba bengana Gisèle Mpela na Kinshasa. Ba kotisa na avion lokola saki ya fufu. Na bana bazakolela. Et Chilombo ferme les yeux. Jouisseur. Mais ba pesa deuxième mandat au moins qu'on est de fou. Toko landelo ne na ba crime économique au sali. Na ba crime Kabila sala oyo loba ko fouinete. Nous allons fouiner. Toko établir tribunal international na Congo. Oyo ko sambisa ba crime nyonso wana bino bosali na ba Congolais. C'est incroyable.
C'est incroyable ba makambo ezoleka na Congo. Ali bateli bino ba Congolais ba bar partout, bandaka nzambe partout, on vous ment, boyebi eloko ba bengi liberté d'expression te. Bo sala ba marche ya ko soutenir ga ba politiciens. Et si bo sala marche ya ko réclamer travail na Congo. Même l'église kimbangiste, vous marchez. Bozo tambola, bozo yemba, bozo. Mais vous êtes devenus comme des animaux. Congolo comme le roi Nyama. Ba komi ko manipuler yo. Type wana mokuse wana kimbangiste. Tanenga manipula ba tebele ba famille na ba famille. Et il a pris des hectares ya ba mabele. Et comme village na yenkamba. Et comme village na yenkamba. Au nom de qui? Au nom de Kimbangu. Et Kimbangu abota. Kimbangu c'est un Katangé. Azan un rapport ni na ba Congo wana o ba diangenda. Kimbangu fi un Katangé. Nani ya histoire ya Kimbangu te. Bino ko sa biso do ba zoba to makamba Congo te. Et logo bo créer wana o kimbangiste n'existe pas. Eza loge moko bo ya mystique, démoniaque. Ezo bomaka batu mikolo nyonso batu bazo kendaka kuna bazo kufa. Kofi abigai na liwat. Kofi Olomide tanga kendaki nkamba. Retour na ye. Et résumé yaki mutuka oya salaki te et salaki tono boyeba makambo leki te ba zwaki mutu wana ba memi en hôpital dans l'urgence a bukana colonne vertébrale chauffeur na ye. Est-ce que boyebi makambo wana banga baleka Kofi mbeka edingwa ke kuna ke tika bakisi na ye babitu babeti maboko non edingwa no tika kisi te ai no zwa ndi kisi bato wana ba sataniste moko na zo ebisa bino bata église kimbangiste wana. Et ils sont là baza ko soutenir Kadima. Moni ngwaso mawo to betaki bango tango ba soutenaki Kadima. Ogi alobaka susu. Azo sakana na ba mama nyonso bazali kuna zo bono ya balaka te abotaka te aza mosel na Nzambe. Et vous acceptez de bêtises comme ça. Azo zo ba mama na bino kuna azo ponaka ba veuve. Azo mwasi alibala kena ye kuna 6 mois mutawona na utinkamba kozwa mulimo nini des aventuriers comme ça na kati ya mboka ba secte boya ba kimbangi. C'est une église, c'est une grande église nini c'était pour de Bakongo parce que Bakongo ba na leadership te. La mort de Kasavubu a coûté beaucoup pour les Bakongo na na histoire à Congo te. La mort de Kasavubu parce que liwa à Kasavubu est très tragique. Parce que bino boye baga histoire ya Congo te. Bolingo tia munoko makelele. Na 1960, na bete la bino histoire siko pobo comprendre. Parce que mituna bino wana, ezana banzembu soki ya Kulma Tope, ezana banzembu ya frère Patrice, bokoma rwa bazoba, bokoma gali kamunyoso, amen. Atozo lala nzala, amen. Ata ozane lokote, amen. Atozo kufa, amen. Ti okufi po keka bongo. Na 1960. Bolanda histoire oya parce que bazoba baza mingi la communauté congolaise hein. Bolanda histoire ya Congo siko na zo betela bino dans le vrai. En 1960 après l'octroi et indépendance totale par le colon belge nyonso wana elekaki na Bruxelles. Alors on a retour na bango il devrait créer des institutions nouvelles ya mboka, la présidence, le parlement, le gouvernement et la société civile, ainsi que l'Union Setambola juridiction, makambo bele bele. Alors pour en faire, Balobaranabino en 1960, il y avait qu'à 6 diplômés, c'est faux. C'est faux et archi faux. Il y avait plusieurs diplômés et plusieurs universitaires. Je dis bien, il y en avait plusieurs. Vous savez en quelle année l'université de Kinshasa a été créée? Alors, vous avez ma solo teko, ils allaient gagner universitaire moko, en 1960. 60 les cas universitaires à la moko. Vous savez en quelle année de Congolais, baso que nous retangons à l'université à Belgique? En quelle année le Congolais commençait à partir en Belgique pour étudier? Alors, bolo barababilo boyebite, ba makambo boyebite bolo barate. Il y a un bogo bimisa tisege de Wamolomba, au docteur en droit. Et quelqu'un qui n'a jamais fait le doctorat. Bobi études des Arabes combien d'années? Il faut faire 7 ans d'études pour défendre thèse à doctorat. Plus une année à stage. Et puis un docteur doit écrire minimum un livre après 2 ans
pour défendre sa thèse. Donc, il faut qu'on renouvelle la thèse nayo après 2 ans, après 2 ans. Il s'il était réellement docteur, comment livrer ni? Abandé ko renouveler thèse ni na nini na beaucoup nini. Azoko sara bino kazali docteur. Yango pe mwana na komi docteur. Bozo mona te tel père tel fils. Lobi ba koloba docteur Tshisekedi. Esi babani koloba ngo docteur Tshilombo. Lobi ba koloba masolo docteur Tshilombo. Tikali peke Tshilombo azalaki docteur na vie na ye. Or que quelqu'un qui n'a même pas un diplôme d'état. Et vous êtes content, ya oyokaka babiloko ndengwana. Na 1960, Bolanda. Ba ye na ba plateforme nyonso o esangisaki ba parti politique ekendai ko senga indépendance na Belgique. Ba Bako, ba PDC, ba parti nyonso wana boyebi. Alors, ba moni ke so ba kei na élection législative. Ils a pas pour nous départager la tribune sur le Congo. Donc, majorité est gozalate. Alors, pour en faire, Lumumba a sengi la main na ba parti politique nyons. Ba PCM a beaucoup pour ma majorité. Nenga ils ont légalelo. Et ils ont créé une plateforme par laquelle Lumumba est sorti premier ministre. Donc, Lumumba a bimi premier ministre et donc il peut plus être président de la République. Alors le président, par consensus, ils ont choisi Kasavubu. Alors, bah, il a créé constitution et Liboso na Lualabor, na Katanga. Bah, ça, la constitution, qui dit la loi? Que le premier ministre, le président ne peut pas révoquer un premier ministre sortant de la majorité de la majorité législative et non présidentielle. Le premier ministre aussi, par contre, ne peut pas révoquer le président de la République élu par consensus au sein du Parlement. Bousolanda, constitution à Liboso, oyo baboma yango bagi ose la bino constitution mosusu ya sika. Oyo ba Rwandais ba sepela na constitution à lelo. Oyo bino bolo baka to batela to batelelo oni ezalaka wana. Na 1960, Lumumba a commis premier ministre. Na septembre, na 1960, na septembre, Lumumba fit arrêter. Mobutu a coffré ba parlementaire, ba député na kati ya parlement, avec des armes. A teli ba député Mindoki na kati ya parlement, a kangi Lumumba, a tindie na Katanga, par suite ba bomi Lumumba. Mobutu commence à imposer ses réformes na Kasavubu. Na 1962, c'est-à-dire 2 ans plus tard, Kasavubu est malade. Il laisse la gestion du pays par des états généraux. Boboliko a commis premier ministre, a remplacé Lumumba. Boboliko a été président de la PDC, où il a été parti chrétienne. Moni ba blogo ya makamanzambe na kati ya parti politique ba bandango kala depuis 1960 ba vie wana talo wa parti lo wa PDC ya Boboliko. C'est parti socialiste du progrès et chrétien donc si vous êtes musulman à Congo vous êtes membre ya parti wana te, c'est clair. Mutaoka mata politique azotiango na makamanzambe est-ce que batu wana na 60 ba yi d'abord na vision yokana no abako Alliance de Bakongo, pas Alliance des Congolais, mais Alliance de Bakongo. Yokanan. Yokana ba parti politique ou ezalaka kala. Yango moni ememaki biso na passe. Premier coup d'état Mobutu asalaki na 1960, bolandinga bien. Kasavubu bazaki sur na pouvoir te Mobutu atie état généraux. Boboliko a remplacé Lumumba. Des ordres continués, ba guerre makambebele ti na 1965 Kasavubu il était déjà moribond na Boma na village na. Il est mort là-bas. Mobutu a sali élection moko lokuta. Il s'est proclamé président de la République en 1965. Donc Mobutu était déjà président depuis 1960. Parce qu'il n'y avait plus Lumumba,
il y avait plus qu'à savoir na tête à l'état. Soy boy baga histoire de. Mobutu a eu le pouvoir en 1960 et non 65. En 65, il a été confirmé par des élections. Et c'est lui qui dirigeait. Avec l'ambassade des États-Unis. Yambo moni lelope. Amer Nzita azaka pembeni ya Chilombo. Fubo sala keba na mwana mobali wana. Aza pancréas mbuma mabe. Il n'est pas là pour les Congolais, non plus pour le Congo, mais pour son propre intérêt. Amer Nzita wana. Et puis ambassadeur États-Unis Muto a Sengaki Liwaya. Il y a Lumumba. Avec complicité à Mobutu. Avec complicité à Mobutu. Mais, tant que basali gouvernement, il y a bêta généraux. Boboliko premier ministre. Nimi ministre ya justice. Tshisekedi Wamulumba vice ministre ya justice. Nangunga wana Lumumba fi arrêté. Signature oyo batcheki ya koboma Lumumba ya koexécuter Lumumba comme sentence et utaki pa ya Tshisekedi Wamulumba. Yenda bande ko benga Tshisekedi Lumumba crapaud. Bogi mafinga bisige banda, mafinge banda na tata. Sokazo finga bino banyangala kata boka mwate, mafinga e banda na tata na ye. Tshisekedi Wamulumba. Yo moni famille wana eza famille malamu. Tata no ke noko kufa avant na kati ya morgue pendant 3 ans. Bakundaka ete et tu trouves ça normal. Eza famille moko maudit. Yango moni Tshisekedi s'est déplacé na Kinshasa akendo ko finga ba soldat na biso na Abidjan. Mais ba soda wana ba uti ko kanga, ba SDF. Bakangi ba rebelle na Beni, 6 rebelles ba interroger bango par des généraux balobi qui sont de l'armée rwandaise. 2 jours plus tard Mouyej Ouazali porte-parole ya communication ya gouvernement ayeko démentir que basoda wana bazaki ba rwandais. Mais pour quel intérêt? Basoda na biso ba généraux balobi que bateau bazaka ba rwandais. Kabila le père a dit qu'il n'y a pas de rebelles, il n'y a que des soldats rwandais. Oyo baga osala biso mabe. Kabila le père a déjà dit ça. Alobi ba enseignant na biso baza na base te, baza na connaissance te ya ko transmettre na ba élève. Yé moko na Chilombo baza na base oya ko transmettre na population. Et loko nini ya malonga ici aloba na population. Il a fait venir Jean-Claude Van Damme mutu moko bazo benga maniaco-dépressif, un fou. Mutali boma. Jean-Claude Van Damme a interdit à Kochakutu même à colonier aux États-Unis. Parce que ba traité maniaco-dépressif, un fou. Un fou. Hollywood a longola ba français ba Jean Benoît. Ba linga ba tourner ba film mo ba monageza na opère Chapamba parce que ba film wana et vous allez reconnaître na la festivité internationale à Cannes. Jean-Claude Van Damme na français autant moulai. Mais pour ni bazo tourner ne ba film était un fou. Yo somona un homme invité dans la palais présidentielle à une roulette à t-shirt na moi jean. Est-ce que d'abord ezali tenir représentable? T-shirt moko Zara na jean na basket na makolo. Donc vous voyez que ça c'est un fou. Moutali Boma. Et il s'est dit que non. Azolo banini en anglais. Alobi no. I'm back. I can say I go to Congo. I'm back to Congo. Donc, na olobate ke na ke na Congo, mais na zongi na Congo. Congo is my country. I was born here. Donc, na botama, orga botama na Congo te. Tamu yibi andengwana. Et puis, plus de $100,000 et bimi, jet privé à présidence, et que kozwaye na cousin na ye. Cousin Jean-Claude Azoseka. Abi, ozalaka kuta acteur munene na Hollywood, jamais Hollywood etindela au jet. Ozalaka un grand acteur na Hollywood, Hollywood etingala ko tindela Jean-Claude Van Damme jet était na Bruxelles pour qu'il des États-Unis. Mais voilà, Mbendre Chilombo kamati jet présidentiel et ça lui peut aller retour. Vous savez, bomoni na aéroport, hein, bisika ba avion télémaga ba parking wana ba benga ngo ba créneau. Chaque créneau est comptabilisé par minute. Donc, na Bruxelles, sur côté jet, na yo, na Mukolomoko, tu dois payer dans les 4 à 5 000 euros. Na Mukolomoko. Donc, on a tongoti, na buto longolango, on fout entre 3 et 4 000 euros. Na parking, côté, avion, na parking. Vous imaginez ce que Batologa ba Moïse Katumbi, avion na ye,
et ça la peu près 6 mois 7 mois et vanda na onga na parking mbongo ezoleka combien oya yibi na Congo pona kosala ba folie wana ye mwasi ya Chilombo chaque samedi azala nesi lelo azana Paris po bazaki na Abidjan yena mobali déjà bakomi na Paris et puis ayaka na Chilombo Chilombo soka na Paris awa alongoli veste ya président bakomi ko no sala ba course maison Jean-Marie Weston Hermès Louboutin bako sala ba course baza toujours na ba van moko eza parfumé so ekuto zui chance okute na Chilombo okoyeba te ke ye un président qui na ko sala ba course ya bilamba na ye na omoneka lokwa pecho ya Théodore Obiang mwana ya Obiangema ndenga ga osala ba foline na Paris ye utaza déjà condamné à rocha so makolo na Paris te bon muta nengwana juicera nengwana bozo zela eloko vraiment pona ye a ose eloko mo te na Congo so bo fungoli misu te akoyiba bino pe deuxième mandat asakani na ye petit botikali ba pauvre oh botikala ba pauvre bo continuer toujours oyembela ka nzambe oyembela nzambe patinda bino boyembela ka yede oh ndeni ozosamaka bosamaka muna nkobo ebino bakongole ko bakongole bakomosamaka muna nkona batumba basambelaka na bango kaka basambela nzamba bibosambela bano osambela si bozo eloko yo asi mboga wana botonga wana losambo mais vous êtes malade pour maçon tanga osela yo mir au futa ke Bible mais vous êtes malade vous les Congolais boza bata malade boza na kimpi un maçon azo selo musala na kacha ndako après olobi na suka non je te paye la Bible lobi pe amen azu Bible ke koliana bana nae vous comprenez lo mo de Chilombo wana il devient de plus en plus milliardaire akamati ba tche couleur nyonso ba miyibi nyonso bana ba kazier ni laiko le kaloboko nanga akomisi bango ba conseiller na ye il y a un souci aibelo nini oya osana pouvoir wana c'est-à-dire c'est un voleur quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans sa vie elo ni a osala pona ba congolais et je crois pas ka osala lo mo malamu yo ke na mboka ba paya na Côte d'Ivoire na Abidjan o bana ko finga ba soldat na yo ya armée o bana ko critiquer enseignement na yo oyibe loko asala wana diplôme na biso pe ko kota na doute un congolais ko no tanga suna ba pays wana te boyebi yangote boyebi te ke Chilombo tanga loba yike siko mboke bongi na sengi na ba congolais basonga mboka oyebi ke ngunda na biso ba congolais ebebaki na France na Belgique combien de congolais ba refulagi pona ngunda ezo simba sote alors il faut ça la keba na makamba mwana mobali wana aza tellement idiot aza maile mingi te et il dit des choses qu'il ne maîtrise pas azalaki na dîner moko spécial na ba officier avec des officiels aye akuti aye d'abord retard donc c'est sa faute donc dîner c'est banda 18h il se présente à 20h à combien à 20h il y avait une discussion entre officiels militaires au cadre ainsi que quelques membres du gouvernement donc il devait se présenter à 18h à 20h toyebite système à protocole ni nazalaka na ngoyo yo ozana na masolo na bato 18h ou 20h mais dès qu'il débarque ayokutake bato ba omela na bango ba Jack Daniel ça dit ba sengi na réception kuna ke mokonziro wa umeline boy la biso mbenda et dès qu'il rentre bato ba ebakite mbala moko akosoli ba sentir ke mokonzi akoti me bato wana balongola bokite balongola boki na ba mesa te batika boki na ba verre. Bonjour messieurs et dames, distingués invités, bonjour. Vous savez qu'il est interdit de boire l'alcool ici. Bon, pour aujourd'hui, ça se comprend si vous laissez, mais prochainement, il faut faire attention. Donc, pour l'alelo, bobaye, mimbalasima bobaye soute. Ah! Yoka sigo makambo alobaki. Tozo nana bunana potozo akimia na mboko yo. Boyebike toko yipe kotika na biso pe mboka ngo ba Rwanda pe ba kati yango ba multinational pe ba kati yango pe biteni eke na ngo pe yo abanda déjà ba maloba moko boye bino bo comprendre ka busoba na yete mais malobo alobaki wana. Moi j'ai enregistré son discours là salaki na tiango na MP4 na bombango
pour lobby tant to bando laksa bino boyo ka ba makambo chilomba bande ko loba boloba teke ba ko sele makambo abige soki pété ba miti national pe ba rozwa mboko ngo ba kati ngo biteni panzai nango eloko wana ezalaki ngata on a yoka likambo wana na bi mutoyo il y a un souci dans sa tête c'est pas quelqu'un aza mutu moko on dirait un maniaco dépressif aye pas bela ga mutu modèle moko na Jean-Claude Van Damme abenga batu ba combattant ye moko akokota komba pona nini ba initiaki ye pa ba Rwanda kota komba po bandima yo ba yamba yo au sein de la diaspora mais lelo aza sune siga otia makolo na France ayat amona ba maki na ba mai ndenge ba ko bamba yango akoma ko ya France samedi nyonso ko sala ba course wana mukonzi oloba ke yo ba enseignant ba na base te bazo transmettre éducation malonga te na bana enseignement wana obongisi yango olobaki likunzi na yo cheval de bataille na yo na kenkena oyo c'est l'éducation et là on y osali tine pour l'éducation tongi ate école moko osali ba centre de formation ya ba enseignants ba centre de recyclage pour les enseignants o créer ba bibliothèque boni pour na ba enseignants o développer nini sur l'éducation sur le plan ouvrage ba livre nini livre anthropologie batanga ngo lisusu te Jean de La Fontaine o bisoto to ki bana mike le corbeau et le renard batanga ngo lisusu te ba livre na biso nyonso ba neko salma na Renapi lokola ba mon ami Paul Fable de La Fontaine mon ami Paul au gré des vagues biloko nyonso wana ezanga na osute na enseignement apprendre le grammaire biloko wana nyonso na enseignement ezalaka te c'est-à-dire ils ont tué l'éducation eux-mêmes azo réclamer sikoyo ke ba enseignant bazo pesa base moko malonga te na ba et puis ozo noloba na Côte d'Ivoire ponani batiela yo un professeur botelema na yebo sala débat soki okokoka yo chilombo est-ce que son mona be éminent professeur au bazana Congo quand le système est mauvais et là on y yo na suka et ça le chemin de bien-être des Congolais qui est en jeu c'est-à-dire ce chemin ils allaient représenter comme un train c'est-à-dire vous avez un train et l'autre tambusaka train ils allaient ka sa tête mutunango donc dans un pays il n'y a que la politique ne tambusaka makambo nyonso ba institution nyonso ya mboka et lorsque la politique ne va pas bien yozo zelasko économie ya mboka ezala bien éducation ya mboka ezala bien politique nano eza bien te économie ya mboka eza bien te gouvernement ne sala musalani ya sama lukonde méconnaissable sur le terrain ils font rien banda bazwa pouvoir même 2 km autoroute batikala kutu ko sala ta projet wana te électrifier Congo mobimba batia minda parce que tozana courant na biso atikala ko sala ngote ko kota mai tina ba village bato ba na komela mai bato na ba village bakufaka pona ba microbe kaka ba mai yo ya ba rivière ba melaka mikolo nyonso Congo ya na mai te mai ezalaka te bandaka na mbakana kaka na maluko mai ezalaka so te ya komela bato ba melaka ba mai moko sale bato baso kufaka jour et nuit na ba mai kaka oyo mai ezalaka te na Congo mobimba ni na mbuji mai ni na kabela kamwanga na mboka na ye eau potable ezalaka te siko eloko nini akoyebisa biso elo musa nini azosala na pouvoir wana nini yango pene otielombo azosala wana oyo Macky Sall président sénégalais boyebi ndenge batraitaka ye il est mal vu na Sénégal mais bomitongisama te c'est un bosseur kende otala Sénégal eloko nini Tshilombo azolobo eso mona ville président de la République qui représente les institutions du pays construit une ville en donnant son nom même na Maroc ils ont royaume ils ont na ville moko te komona ngo Mohamed VI que kombo ya roi ba pesa na ville ya lobia osala Fati City c'est un fou on dirait babiloko atalaka na ba film ya Avatar ya ngwana ezo yela ga na mutu et puis bato ba ina ba maquette mbango ba tena ba nini ba maquette boy o mboka na biso ezala boy bato ba kengeli ba bien o Afrique du Sud Sun City ba photo bozwa pa
balongoli yango o akosala foire ya sika ako ye toujours futur bobi futur antérieur non ezali loko moko ekoyami olobi yango sikoyo nazolinga nalia pena fufu moko ya monene donc fufu eza nano te nakolia wana olobi na futur nakolia fufu moko ya monene wana fe mais futur antérieur eza loko moko ozokomisa ngo lokola yango oyo mais eza nango te ye babiloko na ye nakosala o foire ekoma boy o foire ekoma nini foire ekoma nini nsele kutu ya ngwana esengele babongisa bazongisa ba piscine wana parce que eza le seul endroit oyo bato bakoki kokende na parc moko kaka na ville ya Kinshasa ezalaki nsele police banda ya bajene basakana te bajene mingi ya kinois so obwaki na mai ya kufi ayebi ko nage te bakinois nyonso so obwaki na mai ya kufi ils savent pas se défendre na kati ya mai iso mona mboka nini ezanga piscine publique mboka nini même na Rwanda il y a des piscines publiques au bana bakina koyekola natation eloko nini ochilomba osape na mboka wana na mituna kapena eloko nini na batu bakumisaki lelo bakomi ko regretter mais bakumisaki déjà o mukwantombolo o mukishi lelo siko bo comprendre que c'est un fou amudali boma na bimina mwa mukela ngesa ba course na sombela bana ba biloko kolia makambe bele ndenge ezalaka